échec mental wana. Et attention même ça qui fait c'était et ça non beaucoup comparé était dans ma fête et tout. Déjà là-bas Sonia Voloko aza star mboka à Bali, libala na ele ki ndenge to moni wana. Mais pourquoi à place 3-4 personnes au boye bike courant et les karaté na SB bino bongaka ko ya ko chaba commentaire moko boya Jacques anet ko pelisa ba moto ezanga mutu na makolo. Ba kendaka place où yebi que tu seras honoré, place où tu seras respecté, place où ba ba valeur na yo. Place où ba valeur na yo te. En tout cas, faut pas fouler tes pieds là-bas. Ndé bazali na table wana. Ba o célébrer fête na ba. Mais absence à mutu moko ezali ko star ba via ba te belé. Mais écrit nion so ya péchaké to wana na bana na ba otomoni susu. Laetitia. Où existe un kaka? Oh là là. Alors mon on a sky ba benga e taille chef. Oui mec, est-ce bien regarder place wana. Mais boninga bo polémique. Bo chaka ba polémique pour à la con. Bino boya mango pona ko critiquer ba film nyonso bo mona ba bilonya ba. Ba bino ma bo sa ba plagia kuna. Ba communicateur ba fani ni eh. Ba mona plagia na bango te ba mona copie conforme na bango te. Ba mona ngote. Michou la chef ten ya ba fille. Na mo loko c'est la trésorière. Et bango nyonso dans ba no ba yesima. Bango tu baza bana ya maman moko. Il n'y aura pas de division. Non, ataboye na nenga butu, ataboye na nenga moi. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama yasikeye. Ah, désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Sédoise basalé bino mo bangé na restaurant basalé ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lieu à 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za moko. Restaurant La Sédoise. La Sédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin otala match etika ya calme ya kitoko. La Sédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomuto nga obunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara avenue Vénus numéro 30 au Romona La Sédoise et Zawana. Plagnon soza ont besoin au colia et puis sauce bolognaise pesadi. Yemoko Mama Wabi La Sédoise la patronne Yemoko Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi oya kolia bio oza libanda mboka oye pendant ma séjour na yo ko hésiter te yaka na restaurant La Sédoise. Bozo mona ngamo nde nazolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence à Kin Marché. Avenue Zakanasima Kin Marché. Vénus.
dans ce comme quand on a limité cette semaine résidentielle, au tout cas avenue Vénus numéro 30, au monde à restaurant la Cédoise, au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance c'est à gogo, au lié bio, au Melipe bio, au Silicipe bio, place paix à repos, Ezali, bah salon veille, Pinabiso Ezali, au lié au Pema, au met la moi whisky, au met la moi champagne, au met la chicha, donc au cause à la laisse, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala ke kolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, les surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Events. Ronnie Events, et Zawana pour na bino nyonso. Ronnie Events, et Zawana. Si vous avez besoin de ça, une surprise, vous avez une surprise. Partout dans le monde. Vous avez une surprise. Maintenant, vous avez Ronnie Evans, partout. Partout, vous avez un immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, vous avez 2 adresses. Si vous avez besoin de sur place, pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo okei soit obengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Obenga bango okuta Ronnie Evans. Et ça, on a pour la million, sur place, l'adresse de dans l'immeuble 130, dans 5e niveau, dans l'avenue Kwango, juste derrière Ina. So comme quand Ina, au tout cas, avenue Kwango, numéro 130, au monde à Bangoana, et puis, bah, dans Njili, dans l'avenue Lusenge, quartier 8, quartier 8 dans Njili, dans l'avenue Lusenge, référence à Bralima. Soit au Béni Bango, sur le numéro, on a répété, plus 243, 80, 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Evans, la meilleure. Bazo Salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. Akelima awa ntamina na ebi tusiku shuwa kolonzo bongo ekomi bwendeni. Awa ka place Nada, qu'est-ce qui se passe? Nada, makama mbongo sala ngo awa. Na mona keza ka loki na yo tuno sa nini? O eza chance transfert. Ndina biembo nyoso de. Nada agence ya transfert na nzela. Abaki équipe adresse te, c'est là on kamba mbongo yeboko. Ce n'est pas possible. Nada. Moni na fimo. Na biso awa. Ja, 1 minute. O piso tsumu na pata ya telefone. Biso ba est biso mbongo na nzela. Kangamba yebo tibulina mbongo ya mwasi. Yena mandeko yo ya bayasi. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye. Lelo neke tozala baboye. Agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur Chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. Yaya conseil est gratuit. Au moni makamba batanzela, botiki la batanzela, mais makamba transfert à mbongo. Totiki lango FBT Misalane Kazinjo. Soko che bazui. Soki pe kona bache tozui basora kaka. On sait jamais. Ya mami Toki. Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro 9 on a na scène. Nous avons abonné de Rolex sur ma perruque. On a bon ma sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ma coupe ya milai. Vanessa Airwig. Azawana na prix encore abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naïko Laksabino va produire Nabiso. Des beaux hommes moko sans maquillage
eza crème na biso elongi oyo nga moko nasalelaka yango, donc c'est très très efficace, c'est très bien mpona bato balingi kotela basoigne teint. So ndeti par exemple elongolaka soki oziki na bamoi oza na banoir na se ya misu, donc oyo c'est très bien. Oyo eza mpona bato ya mwindu ndeti caramel teint chocolat, soki olingi osoigne teint na yo ozala un peu propre mais ekoteisa mpenza makasi te, donc ekogarde teint na yo mais ekosoigne mpe te en même temps. Oyo eza mpona maboko, so oza ndeti maboko noir awa ou bien misapi okoutilize mpe oyo. Toza na bagame nyonso, bagommage, balotion, balait, donc soki oza intéressé contacte biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah. Voilà, messieurs et dames, bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous allez sur cette émission. Je suis Barizi Baza, monsieur le journaliste. C'est toujours une joie, un grand plaisir de savoir que vous êtes plus de 60 000 personnes au Bozala, abonnés fidèles, un exemple de télévision. Alors, toi qui n'es pas encore abonné, tu tombes pour une première fois sur cette vidéo. C'est pour toi une occasion de s'abonner, de liker et de partager très massivement nos vidéos. Merci à Martinez Sal qui est derrière la caméra, la personne qui assure le son, cadrage, image. Merci beaucoup pour l'assistance. Clin d'œil spécial à tous les partenaires officiels qui ne cessent jamais de nous soutenir de près ou de loin. Merci infiniment à Yannick Ochambagoton et Bossamboka. Merci encore une fois de plus à Papa Paul Fikipo et à Maman Nathalie Fikipo FBT Misala. Pour pas remercier également toutes ces personnes au soutien Arabiso, Maman Bizi Mondele, Maman Présidente et à Force Tranquille. Je réside à la merveille, mon ami. J'oublie souvent de te rappeler, mais je dois t'appeler. Et merci également à Gaël Fundomena. De gros bisous à toi, malgré ça fait longtemps que je t'ai eu au téléphone. Madame Rokia Kamara, l'AVC de Papa Murphy, petite sœur propre à Madame Alima Kamara, mère boss. Et merci encore une fois de plus. Naba tutu balinara biso batebele basale biso ba commentaire en disant tonton son ils en assez n'habité micro et koufi déjà to ils en bon Montréal faut là mais tout ça là fort le bon makasi. Émission Nassala Diego parce que j'étais un peu malade. Donc je suis malade, Naza Soukure, mais j'étais dans l'obligation. Il y a un conseil, il y a une émission, on a raison pour laquelle, bon, on aura peut-être voix un peu dans voix, voix un peu baissé. Alors, tu as un peu tout aussi voix pour que Boyo Kabiso bien. Bien. Est-ce que vous avez Kabiso? Voilà. Merci encore une fois de plus, Navumbi Shekina. Shekina Vumbi, qui te répète taille, qui te répète dollar. De gros bisous à toi. Alors, tu repenses peut-être que tout sur la maman rebellé 2025 et bandit penza na maman mawa rebellé sincère condoléances dans la famille à Edingwe Motonangenge watika biso depuis hier dans la nuit dans Mboka ya Maroc à Kenaki pour na soins médicaux. Et salut que Motonangenga Tikabiso, Père Sonam, le catcheur congolais, et Dingue Motonangenga, Batwanda, Yébena Fanfare. Donc, pour dire que tout bangara Nzambe, parce que Nzambe Mutaza au-dessus de tout. Donc, tout bangara Nzambe. Et puis, moi, Ndambuliwa, pour te yébesika, tout est narratif. Motonangenga Tikibiso. Paix à son âme, courage la famille nae, bana nae, bana matete nyonso. Et puis Afrique Mobimba, RDC Mobimba. Donc tu perdre ton nae à laquelle les gens y a catch. Donc beaucoup de courage la famille nae, la famille artistique parce qu'à un moment donné, le bandon mon a payé et dire comment il faut jouer film. Pour jouer au théâtre, quand on a donc le rôle va que comédien va faire en quelque sorte. Donc beaucoup de courage à toute sa famille. Alors déjà si je savais ça extrait
film na biso ya sika ekota déjà lobby, je crois lelo déjà premier épisode ezobanda. Alors tous les abakouk du monde, soyez là très mobilisés. Bochapena mon pépé comme d'habitude. Bochapena mon pépé. Beaucoup de gens se posent des questions de savoir, même ça a joué TS, Kaza et tout et tout. Les abakouk, SB et Bino, SB et Mams. Alors, je pense que Mams, Monzo Toninganaki, tu es bien Razara toujours en forme. Aïra Ochela Bino, Moulungue. Alors, Ochela Bino, moi, vivacité, moi, Makelele comme d'habitude. Donc, je crois que quand tu as fait une surprise des Ali, peut-être que moi, qui était dans un moment de tournage, mais on a fait un moment. Donc, Bota la film comme d'habitude, Bocha mon pépé. La différence, il y a SB que vous n'avez pas de plagiat, pas de monotonie, de film. Bota le film, place moi, pour réformuler le scénario et puis pour diffuser là, il faut que éviter moi plagiat, ça la rend ma bé quoi. Il faut que ça la lelo na mokili toza ba réalité belé. Même phénomène ndobo ministre na biso Constant Mutamba aïli biso. Et ça va faire des sociétés ba ko ça on peut filmer. Et puis ba otala. Parce que artiste a s'inspirera na oyo azomona. Ah, il a inspiré nga na ko côté lango studio na ko yembela ngo. Ah, il a inspiré nga na ko ça lango filmer. Et non au fan du certes côté la pe baninga ba ko inspiré pe ne lo mo bo baloli yango pe. Mais on sent que au tali film ba to mususu na jeu d'acteur, na histoire, na casting. Les obima identiques. Ça ne fait pas du tout professionnel. Autant la bobong ça. Et ça pensa du tout professionnel. Et ça du tout professionnel. Bobong ça, bon ça moi originalité à likambo. Bon salmo lo mora bien, public et mon bête peu ma boko. Que ma copie conforme wana les autres ouatés. Les autres ouatés. Mais surtout aux arana, s'il s'agit à critiquer, ton critiquer, s'il s'agit à roloba, ton roloba. Et puis voilà. Bah te belé monsieur la monde ba commentaire lobby, bah monsieur peut ba commis, monsieur peut ba benginga. Bah tu ba détracteur en fait. Bah détraquer mental wana. Et attention même ça qui fait c'était et ça non beaucoup comparé était dans ma mobile fête et tout. Déjà à la base Sonia Voloko Aza star en boca. Aza vedette, Aza actrice à Bali. Libala na ele kidningi to moni wana. Mais pourquoi à la place 3-4 personnes au boyer biké? Courant et les karaté na SB. Bino bongara ko ya ko chaba commentaire moko boya Jacques en être ko ko pelisa ba moto. Ezanga mutu na makolo. Tout le monde aime sa mariage à Domazé. Monsieur Jos tous avec wana na mariage à Domazé, Fanny Domazé na pesi mbote. Ba kenara place où yebi que tu seras honoré. Place où tu seras respecté. Place où tu as valeur na eu. Place où tu as valeur na eu. En tout cas, il ne faut pas fouler tes pieds là-bas. Pour ne pas fouler la honte. Nde bazali na table wana. Ba o célébrer fête na bango. Mais absence à mutu moko eza le roi star ba vie ba te belé. Omar Ika bon de très bonnes relations avec SB. D'ailleurs, hier, on a dans l'église au milieu du village. Là, aucun problème. Hein. Belinda tout a aussi, je crois bien. Mais Ekiri New se a péchaké tout en a banana automoni sous. Laetitia. Où existe un raka? Oh là là,
ala moni on a sika ba benga tai chef ah boy beke SB a royate place wana mais boninga bo polémique bo tchaka ba polémique pra la con surtout dans nos focus toi na makambo neni ba remettre mams cadeau na le 15 février neni fête kozala neni soirée kozala faut tenue de ville faut battre basoma ba billet $25 au consommer buffet nyonso donc so na ndako lié na wote yo ba ko yo kuta buffet nyonso choix et puis on ba buffet za sanya munene oyo ozocha oche na loso na madesu na makemba na frite na soso na pondu na fumbo ozolia à ton goût so olingi ça la 5 tours kaka yo. Si je savais ça yango wana ekota ti eza baleson morale mpe ya bato ebele mosusu bozali baami proche baami ennemi bato mosusu mpe bozala mpe bavrai te envers baninga bokoma tika okovivre te na bamonda. Si je savais ça déjà estrapa meyelakisaka film eza kitoko tala niveau moto yango amema bino na level akoti su na streamix donc on sentir que différence cohésion ya makambo ezali donc fini makambo oke tolali nzala to nini donc bozotala na streamix oyo eza bafilme ya qualité internationale awa mpe na youtube bazotyela bino mpe ezokende na international na national na baloko nyonso bokotala bose retrouver. Faut tout respecter les gars qui ont vécu. Bateau basala la pluie le beau temps et un succès. Au bazo maintenir, bazo continuer kaka. Boya ara ba faux compte. Kolga ocha ba zizani entre Naomi na Michou na ba commentaire. Oh, Naomi n'a pas encore de voiture. Non. Naomi a sa rival il y a Michou. Ce sont deux sœurs, on a soit bana ya mams. Tu ba jeune na ba faux compte wana. Il faut yeba que na famille atoboti bana 10 bana nyonso bazana étoile ekokanate. Moutula mutala un jour na de naissance ataku mapasa moko abima toujours il y a un avant et il y a un après. So le lot Michou a sommi ma voiture, a sommi tout cas changer sa libre. Ils attendent à le bureau à tour à Naomi, le bureau à tour à Alicia, le bureau à tour à Bambi. C'est comme ça. Les paniers sur qui encore. Rôle de Jana, grade au bas pesa Michou aux à la chefté. Mais même dans l'orchestre, pas un musicien aux à chef. Faut assumer ma bébé. Chef aux assos le roi leader à Zate, il y a tout très leader en mouvement. Alors faut en avoir talent, baba à tout nion soyez à complet. Michou abunda bien. Faut bêter les maboko. Ba guerre aux a abunda bien. À son jeune âge. Azo salama ou peut-être ma fille belé à âge naïe et bah qui dans monde où il y a ma beaucoup de réseaux sociaux et belé peut-être ma salité so bobo télé jalousie ani bon normalement nous ça ba comparaison et puis te bisa ba ja bandika ba professeur ba faux compte on a ba cop nabino est bien solidarité. Bana nyonso batikala na baza bana mayele baza te lokwa bana o lobi Jérémie bazo la chose sanza yo we ko matana nzeta mango buki manga me manga bat ba pesi ngo bana ya mama ba voisin
à la base mpe mokili ya bato ezango ya nzambe mokili ya nzambe o donc bolukaka à tout prix placement ata eloko ya critiquer te bolukaka bocritiquer mpo bozwaka lisolo ya kobeta nga mpo na nga 2025 michuchu ma petite bakisa fière bakisa beauté bakisa manzaka bakisa balolendo nyonso comme ça tous les jaloux bamela mpenza valium ata ya 10 kilos bino boyaka mbango mpona kokritike bafilme nyonso bomona babilongi ya bato babino moya bosala baplaja kuna bacommunicateur bafandi nie baomona plaja na bango te baomona copie conforme na bango te baomona yango te micho aza chef ten ya bafille na omiloko c'est la trésorière et bango nyonso na bano baye nsima bango tu baza bana ya mama moko il n'y aura pas de division donc ata boye na ndenge butu ata boye na ndenge moi bokuta le sang de Jésus le sang de l'agneau ya mo sujet mama Tamara ezopesanga pitié mposa koloba yango mposa donc osalela yango analyse olobela mais ya moko ozocomprendre yango tozomona kaka ndenge ezoya me bandeko na biso oyo bapanzaka sango bobomelaka mama Tamara mpe moto s'il vous plaît akomopesanga mawa la pauvre akomopesanga mawa mais juste un conseil mama Tamara pour comprendre na salle moi pose koto na décalé koto éviter qu'un monde à réseaux sociaux trop makasi réseaux sociaux ça terrain encore trop glissant yo za mosali ya nzambe kambaka bato na baprière yembelaka bato banzembo ya nzambe e édifie bato emema bato ya présence ya nzambe ata bafingi yo yesu kutu mwana ya nzambe abongola mai na vino me bato bafinga ye bato ku balia na ye balala na ye bamela na ye bafinga ye boyoku bato ebele mosusu bana réseau sociaux ozomaîtrise no bango te oyebi no bango te ni vu ni connu oyo osala bango bras de fer bando yo répondre tout le monde pourquoi tala siko bango mokundelo oyo bamakambo oyo ekomi okilo ekomi osurcharge yo na mapeka tu vas te défendre comment maintenant on se défendre nini on se défendre ndenge nini teya biso bible teya biso banzembo ya kitoko oyo osalelaka biso ememaka biso na présence ya nzambe bafinga yo balobelo ndenge nini garde silence version wana ezalaka na bible ti l'éternel combattra pour toi ezalaka te balongola yango ça existe parce que na baarme nyonso tozalaka ngo na vie arme makasi mpe ezalaka temps nde bakodétermine ke moto azalaki dans le faux moto azalaki dans le vrai courage à toi botika réseaux sociaux na bino sorti na bino plus ezala mpona koya koédifier bana na nzambe tomona bamama de natin na bascandale ebele boye bamama lor bato ebele bamama Nadège mpe à son âme papa Alain Moloto bato moko depuis baya
na ministère ti bakoti mabele toyoka bango na scandale te toyoka bango na problème te mais boye bozala na maîtrise réseaux sociaux eza faux monde bandoki bazalaka awa okoya no bien mais babebisi okomi liboma bato bakomona mpenza ke moto ayaki bien bango bakoma liboma boye ndeni c'est ça le réseau social. Donc si tu ne fais pas trop attention donc mawa plein mawa plein mama Tamara bato mpe bozo attaquer bolembisa mpe ekoki to passer à autre chose boyoki mpe mawa mosali ya nzambe me aza mpe na mosuni na mai mais mère tika bacompte à rendre tika kobwakela bato bambwakela na bachere fo bozala modèle bozala nzembo bayemba je veux être comme Jésus. Soyez comme Jésus, marchez comme Jésus. Malgré que c'est très difficile, mais faisez au moins les efforts. Attends sur 100%, attends 60%, attends 70%. Et au ça la biso bana na nzambe bien. Ah ben oui hein. Akangi na nga chapitre mama Tamara po. On les a donc vite fait donc on y va bien wuti poto azongi azan événement le 25 janvier à na jardin botanique. Bana na nzambe nyonso bozo croire. À Mosal Nzambe. Partez recevoir vos bénédictions. Partez prier. Dans la vie sans la prière, un peu mon boulot, il faut toujours prier. On va se croire en un énorme bazar. C'est qu'à réseaux sociaux. Zala effacé. Surtout en plus dans les réseaux sociaux. Bamona oza pona koya ko édifier bana na nzambe na ba belle parole na ba belle chanson ba belle prédication. Voilà, merci beaucoup. Le Zabakouk, rendez-vous na biso le 15 février oyo. Je rappelle encore. Yo mutu no somi billet. Et belé peut vous commenter dans TikTok, vous bien un peu pour nous retourner. Je vous avais dit au tali émission. Numéro est affiché dans l'écran. Au Komelinga, dans le numéro à maman Gélinda. Le lot j'ai trouvé sur les 13. Hein? Le 14 août. Donc tout ce qu'on a. Clôture, il y a reçu ma billet et ça jusqu'au 25 janvier. Donc après le 25, on a peut-être le 1er février. Parce qu'on doit boucler. Yo mout o mi weli si comme so me la billet et talio. Nazo la sabino tozo loba. Alors au monde on a télévision, au monde ba image comment on kende de partout ailleurs bon mo sutuka ngai nazaki te talibino wakana Kinshasa otala internet. Tonton azolobo bengi. Bosomela bana na nga boyebo na kosomela bino pa maman Gélinda boyebo récupérer c'est tout. Botika ezata ya michou à savourer ta ya Naomi lokwa ta ya bombo. Parce que dans ma film moko to kene na ba chaîne pareil d'autres au mona ba blog na bango te. 2025 ba bandiango bien. Naomi, c'est l'enfant de Mams. Michou, c'est l'enfant de Mams. Maman, je le crois, Bana Ote.
bawelelaki lokoso. Vous comprenez? Donc le 15 février, oui. Tonton na yokaki te. Nazosala bémission na YouTube, nazoloba rappel na TikTok pour que bokanga. So boke ba fête na bino, bo evitaka kombo asila na monoko na bino. Hey. Déjà sa meilleure amie, sa sœur, comment il va liste ba invité bazaki wana ekoki pona bango. Biso pe bato bomona le 15 ba msuso ba comédien ba ya teto nene bato bomona ba za présent wana za bato baza considéré o ba mériter respect o ba valoriser pe bato parce que faut que na place o bazo honorer yo place o bazo valoriser yo. La surprise eza ebelé o nyonso eza dévoilé te. Bon, mon angwana, bocha mon pépé comme d'habitude. Bola ça que vous avez on la lanzala, et en fait mes autres bozo tala bozo like bozo partager. Bozo ya mobondo de lo baba goloa. Bocha mon pépé comme d'habitude. Parce que moi bien zali. Je suis en France, il y a Poto Bando, tout d'abord, je suis en France, Belgique et tout. Je crois en mois de mars, date mon résident en Belgique. Donc, date mon résident en Belgique. Vous avez prévu pour la binonion. Déjà, pour nous dire, il y a déjà bilatérie, calaté, déjà, vous avez vente à billet. Alors, consommez massivement. Si je savais ça. Donc, consommer avec modération. Vous partager comme d'habitude. Oh, bah, distraction, et de gauche à droite, mettez ça de côté. Vous rappelez qu'il y a focus, très focalisé dans oyo. José la bino liboso. Donc voilà. Merci beaucoup à ça. C'était juste ça. Donc mon numéro est affiché. Bon, et puis dans la routine, il y a un numéro à Maman Gélindaya. Azana très disponible. Azana Ewana. Très disponible pour la binonios. Alors si vous avez aimé cette vidéo, dites merci à Martinez. Voilà, donc numéro dans les awana, pour que somba réservé pour ma place là-bas. Donc appelez-moi numéro à Maman Julie Zawana to la bino. Donc faites déjà vos réservations. Pour ne pas être dans trop tard parce que la date limite c'est pour ce 25 janvier. À moins que le retardateur on pourrait peut-être rajouter quelques jours pour la battue. Donc hâtez-vous car les places sont vraiment limitées. Et trouve la Moussabino toujours. Donc voilà. Merci à Martinez, merci à Batunon sur Batalibiso. Donc vous étiez tellement nombreux. Si vous avez aimé cette vidéo, dites merci à Martinez d'avoir réalisé. Je dis un grand merci à Yawili Mouchenini, qui est le véritable code mondial. Fondation Mouchi, toujours en action. Trésor et Mouchi, Kouloutunanga, Napesio Bambote Belé, Trésor et Mouchi, Mouchi wa dollar. Vieux au monde en athée, bah il tout le monde en week-end mais n'habite quoi. Très heureux, Mouchi n'a pas sur mon botte belé. Et coucou également à Maman Bizi Mondele, Maman présidente et à France en tranquille. Malik Arafat, coucou à toi. Coucou à Vumbi Shekina, de gros bisous à toi.
Chekina Vumbi Kitoko Pétail. Bisous également à Gaël Fundo Mena. Mena Eba Fundo Mama Ketia depuis les États-Unis. Gros bisous na yo. Madame Ria Azawana. Donc, vous avez besoin de ça, la surprise. Il y a anniversaire, il y a mariage. Babi Roni Evans et Zawana. Roni Evans et Zawana. C'est plus la qualité et non la quantité. Rolia gâteau, il y a Kitoko, Barossa, le surprise, il y a Kitoko. Partout, Bazali. En tout cas, jusqu'à là, Bazali, on a vu la Kinshasa. Bientôt, là, Bazali, il y a Lubumbashi. Bientôt, là, Bazali, il y a la Matadi. En tout cas, Roni Evans et Zawana pour la Binonion Stu. Vous avez besoin, il y a bio, il y a Kitoko déjà. Quand la tête, on a l'échange de vœux. Ils ont prévu. Limiter 7e rue na la Cédoise. Donc bon, mon image c'est pour bientôt. On a balambara kitoko 100% cuisine congolaise et puis sauce cédoise et zarapeo, ognolea, spaghetti bolognaise voilà et zarapeo kuna donc restaurant la Cédoise dans limiter 7e rue résidentiel et ça on a pour Nabino donc faites un tour là-bas, vous ne serez jamais dessus. Merci à Martinez, portez-vous bien et restez connectés sur Exemple Télévision. Je vous dis bye bye. Du nouveau à Brazzaville, le salon de beauté Kams Beauty propose et dispose pour toutes les femmes du Congo-Brazzaville et ainsi que de la République démocratique du Congo. La coiffure professionnelle, la pose perruque, l'onglerie, manicure et pédicure, le make-up professionnel pour toute manifestation, la soirée ainsi que la journée. Et la vente de perruques, la vente de produits cosmétiques et divers. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Le salon de beauté Kams Beauty se situe sur 123 rue Ampère, Bakongo. Venez nombreux, vous ne serez jamais dessus. Salon de beauté Kams Beauty. La différence parmi tant d'autres. Mama Yasikeye. Désormais na Kinshasa restauré za moko. Boss Blaise Silou na madame la Cédoise basaleli bino mo bange na restaurant basaleli ba congolais ya diaspora, ba congolais ya RDC Kinshasa. Vous en avez besoin au lia 100% bio, cuisine congolaise. Kobunga te kotatabana te adresse za se moko. Restaurant la Cédoise. La Cédoise bozo tunanga eza wapi tonton eza wapi. Pour la kolia bio, nazala besoin d'alia ngando, nazala besoin d'alia pondu, nazala besoin d'alia madesu, nazala besoin d'alia nyamazamba, ozala besoin d'alia mosaka, ozala besoin d'alia ndunda, ozala besoin melelo kwa malili, ozala besoin beta billard, ozala besoin ota la match, etika ya calme ya kitoko. La Cédoise ezawana na limité 7e rue résidentielle. Yoka adresse yomutolinga ubunga. Limité 7e rue résidentielle. Au Tunikara Avenue Vénus, numéro 30, au Romona, la Cédoise et Zawana. Planios aux avons besoin au colia. Et puis, sauce bolognaise pesadi. Yemoko, Mama Wabi, la Cédoise, la patronne, Yemoko, Namakusa. Venez manger bio, venez manger bio. Olingi, Oya colia bio, Oza Libanda Mboka, Oye pendant ma séjour na yo, cohésité. Yaka na restaurant la Cédoise. Bozomo na ngamonde na zolia awa na bisabino neti musapie katana suka na ndunda ya mabaku ndunda bachangu ba. Bon, je répète l'adresse. Limité 7e rue résidentielle. Référence est à Kim Marché. Avenue Zakanasima Kim Marché Vénus. Dans ce comme cas limité 7e rue résidentielle au tout cas avenue Vénus numéro 30. Au monde restaurant la Cédoise. Au Kobeta Billard, au Romelelo Kamalili, ambiance eza gogo, au lié bio, au melipe bio, au silicipe bio, place pe à repos, ezali, salon VIP na biso ezali, au lié au paiement, au met la moi whisky, au met la moi champagne,
la chicha. Donc, au cause à la l'aise, venez nombreux, mangez bio, 100% cuisine congolaise, mangez bio chez la Cédoise. Bisous, ngala kerolia, na tonda penda na vimsa libumu. Boya ebele kolia, kotonda, 100% bio. Ceux qui ont besoin de ça, de la surprise, il y a anniversaire. Aux en Poto, aux en Afrique. Aux en besoin de ça, la maman, la bino, papa, la bino, moi, na yo, copine, na yo, copain, na yo, laisse, na yo. Vous allez surprise anniversaire, ma vie, c'est la Ronnie Events. Ronnie Events, les awana pour na bino nyonso. Ronnie Events, les awana, si vous avez besoin de ça, bino surprise, na mbongo moukié. Bah, on sait bino surprise. Na mbongo moukié partout dans le monde. Bah, on sait bino surprise. Maintenant, je vais illustrer les gars. Bon, on a Ronnie Events, les awana partout. Partout aux abazans, na immeuble 130 na 5e niveau. Na avenue Kwango, numéro 130 na Gombe, na Sima Ina. Donc, on a 2 adresses. Si vous avez besoin de au monde bango sur place pour que baya osala surprise na maman na bino na papa na bino na collègue ya musala na ami na connaissance na yo na leki na yo na mwasi na yo na mobali na yo. OK, soit au bengi bango kaka na plus 243 80 86 32 108. Je répète, plus 243 80 86 32 108. Au benga bango okuta Ronnie Events eza wana pour la million so pour nous au Kenya sur place l'adresse na bango bazana immeuble 130 na 5e niveau na avenue Kwango juste na derrière Ina. So comme kana Ina autour de avenue Kwango numéro 130 au mona bango wana et puis ba na Njili na avenue Lusenge quartier 8 na Njili na avenue Lusenge référence les arbres Bralima. Soit au Béni bango sur le numéro on a répété plus 243 80 86 32 108. En tout cas, c'est la meilleure. Ronnie Events, la meilleure. Bazo salango qui toque au professionnalisme des copes na bango. awa nzamina nayebi tisuku shuka kolonzwa mbongo ekomi bwendeni awa ka place makemba e bayibinga mbongo. Nada, qu'est-ce qui se passe? nasubi na bilamba Nada, makambo mbongo salango awa namonaki ezalaka lobi na yo twino osala nini oyo eza agence ya transfert nde na pie mbongo nyonso de Nada, agence ya transfert na nzela abaki ekipe adresse te ezelango likambo ya mbongo yebukoke. Ce n'est pas possible. Nada, moni na fimbo babisi awa zera 10 minutes opiso tshungu na pataja telefoni biso baesuka biso mbongo na nzela Kama hiyo tumelenga mbongo ya mwasi. Hiyo na mandeto ndio kwa baraka. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo ndenge tozala baboye agence na bino ya sur FBT ekomi na adresse ya sur chef Katanga numéro 5 entre Njamena na Kambo. yaya conseil eza gratuit omoni makambo ya bato ya nzela botikela bato ya nzela me makambo ya transfert ya mbongo totikela yango FBT Misala nde Kazinjo. akemba e Soko che bazwi soki pe kuna bache bache tozwi bazwaka kaka on sait jamais ya mami tokei Dans la poto, dans la maison, sur ma perruque à Kitoko. Na Belgique, na Paris, partout aux alliés. Vanessa Airwig. Vanessa Airwig. Trocha numéro ni on a na scène, na on le babonde de on sur ma perruque, on a bon mona. Ba sorte nion sur ma perruque à Kitoko. Ba coupe ya milai. Vanessa Airwig, azawana na prix moko abordable. Rosso ma perruque na yo. Rocha robima chic, robima ngebu. Bonjour, bonsoir, c'est moi Grand Cosmétique. Naiko la Sabino va produit Nabiso. Des beaux hommes nga moko sans maquillage. Eza crème Nabiso yelongi. Oyo nga moko na sela kango. Donc c'est très efficace, c'est très bien. Pour na bateau balin côté là, va soigner teint. Sondeti par exemple longo la kasuko zikina ba moi, ozana ba noir na siamisu. Donc oyo c'est très bien. Oyo eza pona bato ya mwindu ndeti caramel, teint chocolat, sokolingi
soigner tena yo ozala un peu propre mais écoutez sous penza makasi te donc eko garder tena yo mais eko soigner peut en même temps oyo eza pona maboko so zandis maboko noir awa ou bien misapi oko utiliser pe oyo tozana ba gamme nyonso ba gommage ba lotion ba lait donc si vous êtes intéressé contactez biso na numéro na biso ya WhatsApp. Merci beaucoup. Mouah.